Bonjour la famille, bienvenue sur Massoula Kimbang TV.
Téléma. Papa, toi, maman Loufatenda. Papa, toi, maman François. Sante kamba ezali mboka mibeko avant mutako tambanza topesake mibeko soki okoti kokende to kobebisa kamba toya mpona makami bale tobimana makami bale toya mpona mabondeli na misala tobimana bénédiction to malédiction soki otosi osali oyo mibeko ya mbanza ezosenga okobimana bénédiction mais soki otosi te okobimana malédiction. Nakoma tata mwana pe tata molimo sana tata nzambe kolos papa simo kibango tosensio matono mingi obate biso ko bana tongo komiso nanga oyo obateli bana na ona nzela okomisi bango na mboka buli ba séjour na bango bazali kosala papa eleka na kimia kamba ba ezala yo esa sabano na nzoto pe na molimo soki bazon kote bauti bakuti kimia tozante kotonda kimia oyo kopesa na nkamba Yerusalem eingela mokili mobimba na komba tata mwana pe tata musantu amen. Kamba Yerusalem esengeli na moto nyonso alongola sapato na ye liboso bakengeli to basurveillant Exode 3 à 5. 2. Longola sapato na yo ngonga nyonso vai na mboka nkamba. 3. Kotia makelele te koloba mungo makasi te kobeta piololo te na mboka ya bule. 4. Koboka soyo te na mabele ya mboka bule to kosala nzongo te to petit besoin o mabele to zamba ya mboka nkamba Yerusalem ya Skadita 23 12 à 14. 5. Epexami makasi komela pe koteka likaya diamba pe masanga. 6. Epexami koswana pe kobunda omboka nkamba Yerusalem ya sika o na mibeko yango bakobimisa ye libanda kovana mboka nkamba 1 Corinthiens 5 2 à 7 Ephésiens 5 11 à 12. 7. Esengeli koyeba ngonga mabondelo mboka ya bule Daniel 6 10 Luc 21 à 36. 11. Epexami kokata nzete omboka ya bule 12. Epexami kokima mbango 13. Epexami kotambusa velo 14. Epexami ya soki ozundingisa te 16. Kosala bonganga kisi te to kosala kimbiku dite na mboka nkamba Yerusalem ya sika. Deutéronome 18 Lévitique 19 à 31. Le biloko tope fololo yakati to libanda kilongo 21. Kozala na bosembo komikitisa pe botosi na kati ya kilongo 22. Nasima kopesa lokumu penkembo na mokonzi ya bule na pokwa esengele te batata to pe bamama bazala esika moko te. 23. Epekisami koteka pe kosomba na mboka bule pamtolo. 28. Epekisami kotonga ndako no moko na mboka ya bule. 29. Epesemeli nzela te na mundimiki mbangisa to pe mundimi te ya kotonga esika nyonso ali kotonga na nkamba Yerusalem ya sika okende komila yo lisali sepesa makaka mbala moko mbala ebele te pe moto akobika na kondima na ye moko. Romains 5 1 à 5 Hébreux 11 1 à 30. 31. Esengeli na moto oyo ayepona misala soki misala esili esengeli azonga epai ya utaki mpona oyo etali lipamboli esengeli te kozwa lipamboli mbala ebele pa tata mokonzi wa buli pamba te tokobikisa makaka na kondima moto nyonso oyo amoni eloko oyo aye te to moto mosusu abungisi yango esengeli kozwa yango kokende kotika na bakonzi ya mboka nkamba na biro ya ville sainte. 33. Epekisami kosala ekobo na mboka nkamba Yerusalem ya sika Exode 20 à 14. Kamba ezali mboka munene edivise na 2 parties. Tozala na ville sainte tozala na cité nkamba. Cité nkamba ezali place bandimba vandeli. Ville sainte yango tobenga Kambanza ebandeli na première poste. Tango sokota esengeli kolongola lipapa. Bangonga nyonso vai na kati ya mbanza esengeli te kozala na lipapa na makolo. Kotia makelele te koloba mungo makasi te kobeta sifflet te kobwaka soyi te to kosala petit besoin na bazamba oyo ezingi mbanza te kimbangise amela masanga te pe amela makaya te kamba tosonaka te pe tobundaka te osalaka mai milangi oyo nyonso ebenga misali te bomba yango soki omoni poubele obwaki kobwaka bibwaka te ntango ozali na kati ya mbanza kamba ezali mboka bawei na mboka bato bomoi buma nyonso na kati ya mbanza epekisami kobuka yango zela soki eteli ekwei wana okoki kolokota me soki osepeli na mbuma bima libanda ya mbanza bambuma ezali okosena na bo baza wana bakobukela o na olingi osomba
kobima libanda ya mbanza na ba restaurant privé kuna nde bakotekela yo mpe kuna nde kosomba na kati ya kilongo ezali place oyo nzoto ya bapapa ezali na kati yango okoki kokota te na biloko na nzoto boucle d'oreille chaînette montre mbongo téléphone epekisami sauf baka mariage na lunette médicale na kati ya kilongo eza na biloko ebele ntango ozokota ozobondela libondeli na yo ezala na motema mutu oyo aza mopanzi na yo ameka koyoka libondeli na yo te pamba te ezala libanda ezala na kati komeka te kotutana na moninga pamba te boza a contact na mokonzi ya bule na kati ya kilongo mama soki oza indisposé ntango ozokota kilongo suka kaka na kingo so bafongoli na libulu kokita te pamba te oza indisposé liboso ya musée mpe liboso ya kilongo na kati ya kilongo te na kati ya temple te mpe na kati ya musée te olingo osokola na mai ya simu liboso osokola na douche nde tosokola mikolo nyonso ntango kosilisa kopakola savon te kopangisa mpe mafuta te okembala moko na mai ya simu oza tata okoti kota batata oza mama okoti kota bamama okoti kobondela ofongoli kitambala otiki place obondeli kati ya mai beeskalier ezali okiti omoni ke place otelemi osoko ozindi mai ekozala nzoto mobimba tozindaka 3e fois obaluki opesi mai mokongo ozongi place obondelaki kitambala na mutu obondeli osilisi kobondela oki ochange bilamba avolongola kopartage yango mutu te lito osilisa mai na yo soki etikali kozongisa mai na liziba te kosopa mai libanda te oye awa mpo na misala soki misala esili okepa osenge nzela papa ntango osenge nzela alibere yo akopesa yo mai omeli mai ndambo ozomela ezokende osalisa yo nzoto mobimba oyo ezotikala na maboko esengeli kopangisa yango na elongi enotika yango na biro ya rateliki to na biro ya ville sainte bakobenga mokolo eloko aye kozwa soki obombi ekomi moyibi kamba tosala mpe ekobo te esengami na moto nyonso kotosa mibeko zomi ya tata nzambe exode 21:17 awa na mboka nkamba yelusalemi asika pamba te okoki kobima te na masumu moto nyonso oyo asali lisumu na nkamba asali na miso ya tata nzambe moto oyo asali lisumu esika ya wuti na ye na nkamba kasi oyo asali lisumu na mboka nkamba kolimisama ekozala te sali masumu musika oye nkamba osengi bolimisi tata nzambe alimisio soko semi na yo mama kimangisa kolata jipe robe to elamba nyonso oyo ezali kosere yo nzoto epe semi na yo mama kimangisa kolata bikoti to echarpe na mutu oyo epesameli nzela kaka fulare ya 4 coin epe semi na yo mama kimangisa kolata liputa moko esengeli kolata kaka maputa mibale obligatoirement epekisami na yo mama kimbangisa kolata elamba libaya ou blouse oyo ezali maboko mikuse bras cassé to libaya oyo ezali kokanga nzoto ser corps to oyo ezali tolo libanda epekisami na yo mama kimbangisa kolata libaya buka mapeka epekisami na yo mama kimbangisa kolata kifunda to chapeau to meshi na mutu kaka fulare ya 4 kwende pesemeli nzela tango ozwi kitambala otie na se oyokozwa kitambala mususu obakisi likolo esali kifunda wana nde epekisami esengeli na yo mama kimangisa tango okolata liputa ya mibale eleka bagenu epekisami na yo mama kimangisa kodesine elengi na bacrayon de beauté rouge à lèvres verni na misapi epekisami na yo mama kimangisa kolata elamba oyo ezali transparent epekisami na yo mama kimangisa epekisami na yo mama kimangisa kolata bakable ya minene to ya milai oyo epesami nzela kaka oyo ya moyenne epekisami na yo mama kimangisa kolata boucle d'oreille ya minene to ya milai epesami nzela kaka na oyo ya moyenne epekisami na yo mama kimangisa kobeta mwana na epekisami na yo mama kimangisa kobeta mwana na mboka ya bule lobela nde mwana na malembe kimia nyonso
kasi kobeta ete epekisami na yo mama kimangisa komema mwana na liputa moko na nzoto esengeli kolata maputa mibale oluki moko ya misatu mpona komema mwana na yo esengeli na yo mama kimangisa soki ozali na suki ebele to milai lalisa yango malamu nsima nde kokanga fula kasi ezala kifunda te na mutu epekisami na yo mama kimangisa ntango ozali koloba liboso tata mokonzi wa bule ozala koloba na limemia kosala bageste na maboko te tosengi na bato oyo MSSK SPC scout pe protocole bofongola mis contrôle esengeli ezala makasi soki bozwi mutu oyo azali kotosa likebisi oyo te bomema ye na lingomba bazwela ye mesure esi bongo nakoma tata mwana pe tata mosantu amen question soki ezali bokoki kotuna yoba lite mai na esilis lite kaka osilis ozotoka mai na grandeur ke soko meli esila toyokana ntango ozokende kote oyo bazotokelela mai okotoka mai na grandeur ke soko meli esili mbala moko pamba te soki etikali yo kaka yo nde okosilisa yango question na biro babenga bakomo te papa pesa sokomo na pozana na kati ya lisanga ya Koreki. Merci beaucoup papa ngana zali vice président ya Koreki Kulungongo. Au total tu es na délégation ya 76 personnes. Esengo ezali makasi koleka. Pambate toye poto yembela yemei papa Mokonzi Bule papa Simon Kimaukiangane nzambe na biso toye poto sala misala toye po totonga Yerusalemi na misala toye po toloba bapasi na biso nyonso oyo ezosala biso pasi na milimo tout comme na nzoto ndenge toye boye kozonga na biso toyebi ke tokobika na nzoto tokobika pe na molimo. Voilà les buts pour lesquels toye li na Yerusalemi. Message oyo na koki kopesa à travers émission oyo ou interview oyo ezali potolanda oyo papa Simon Kimaukiangani Mokonzi Bule azosenga biso bolingo mibeko pe misala. Merci. Papa Kalamba. Lumba. Na mama Salumu. Nani Elia. Joana Inês Mabeka Pana. Angona na ngapi? Yake kupanda wapi? Marta Lembe Tati. Joana. Mabiala Tati azana mutuka. Clémentine. Da Conceição. Christine. Pasqualina. Yuri Miranda. Leonor Zao. Coleta. Maria. Pemba. Talonde Coleta talonde. Mbote papa pesa sokomo na pozana na kati ya lisanga ya Koreki. Mbote nazali papa révérend Félicien Louis Conde, secrétaire provincial ya commission ya Koreki. Esengo na biso ezalaka ndenge tokoki
tokomi na date oyo eza mbele ya tata mokonzi ya bule tozalaka déjà na préoccupation monene poto ya ko répondre yango nde biso pe na Kabinda toye pona ko répondre mbele ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo Koreki Kabinda toye na délégation ya toye na demituka na délégation ya mutuka munene 77 mutuka muke 12 personnes na bandeko bazali kolanda ngai na opesa message ete bomati na biso awa pona koya kosenga kimia ya mokili mobimba kimia ya mabota na biso pe mapamboli pe kosala misala ya Yelusalemi ndenge tata mokonzi ya bule alingelike biso foto tonganano Yelusalemi sima baye bakoya kotala musala o biso deja tosali. Katia Laurinda Emilia Cecilia Nzuzi José Cecilia Ana Nyangi Dembe Francisco Poati Dembe Rogério Cotimbado Angelina B. Ponto Baza Vieira Odete Nketo José Mabela Simba Madalena Sebastião Esperança Malonda Albertina Esperança Gomes Luiz Jao Braz Francisco Sikobana bazanano Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV.